ngai na ndenge nazonginga totikolo za monster mbalite okosi oui pona ngana ebike ngana tokala ko kabona te oza yanga wana eske okete ato matso kiti okepa ite mais mutu na banda na relation o alakisinga ki mwasi na mwasi pe basala ka boy oyo o muni ofuta ngai ngo oyo kanisa ko futa ngai Solange yango la laquelle mabe okobota kate penzo tele ki baba tikala ko tele mata bukolo mote yo Olingo nanga ya Yesu Olingo nanga ya Yesu Ebesika yosimbaka Obongola misolo ya mwana mutu Balukayo na bajane prière Bakutana na yo Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout, il y a des eaux de marais. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poisson salé et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tant maman a piqué crise. Allô na oki bien te. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango bale ba songe ba kati ba songe ba memene ba dispensaire a mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zo ngolo la bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama, mama zo ngishengit. Mama zo lia 3 fois. Tongo medi poko. Deko nanga elo musu se pelisingani. Misunga homme de veillard. Webi ke bana courant zo kata. Soke sarika manœuvre pano ya li ta. Bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard misunga ezana kati ya clinique misunga. Donc so foutima on a regretté te. Ah ouais, tu te souviens de Mozali? Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. en tout cas ya Masasi emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga emoneli na misu te emonani bambongo na ofinda ya pampa mana c'est fini tout ça boko liango lisusu te homme de veillard misunga ngana bango rendez-vous quand la fin du mois na pemi te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema ba médecin 24 heures sur 24 heures a continuer kuna ngana ndo pesa kama mbongo na fin du mois yebisa bango na changer comme on a commis le petit misonga babe Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Merci na balanino subona na rabiso na kati ya chaîne chez Bissou Télévision. Émission Sepil Sabino, émission à Bravo Jésus. Nzambe ya pambola bandeko nyonso po bozaka abonner na notre chaîne. Merci encore une fois na bandeko nyonso ba yeba rapé s'il y a des anomalies ya kobenga pe kokomake poto bongisa musala. Merci vraiment. En tout cas bilobi muto andi maka correction te babenge c'est insensé. Merci pour la nyonso boko sala biso nzamba pambola bino. Merci aussi na toute équipe nyonso oya
il y a technique, il y a Bravo Jésus, Tomoni notre cordon Eliash, Tomoni aussi notre DT, Oyena Kombo, il y a Dinij Monsolo, Papa Zara, tout le monde. Nzambalo la vraiment mon papa mon abnou na musala malam obozo sala pour que tout mes capé ko évolue plutôt que les bosso. Merci encore une fois na notre maître suprême, notre Seigneur Jésus Nazareth, il nous a maître absolu à bavi na biso zo simba. Bon moi na biso bazo batela biso butu pe moi azo na biso wana. De to baka chaque fois na kata Bravo Jésus, ba problème ezanga raté ba bayaka ko exposer pour nous na bango pour que tout peut sa bango solution. Mais solution sont conduite par le Saint-Esprit to ko pe sa solution te. En tout cas, kolo suma sezo pe sa biso makasi ya okoba na kosala musala oyo. Merci bon. On est gobe tune ngai émission te koleka awa yandeko oyo ya papa na biso Serge et les kindengeni je crois tozo landela ngona no na to système to kozongela bino na makambo na boza la kimia bokozwa o ezali finissage makambo sona o mwana o mambo héritage ba komenga papa bosunga bango bosunga tozo ba mettre avocat na biso ya Bravo Jésus donc bango ndi ba landela makambo na boza la kimia ya makambo to kembango mbango te boza la kimia zama pambola bino tona ndeko mo mwasi to yambaki awa bo mona déjà azolela parce que makambo wana azoyebate ndenge nini akomaki ndenge nini pe komelaki ndenge nini ne bolanda mbote mama Mbote papa. Boni Oh papa ça ne va pas. bando yaki ozolela bazopekisa okolela ozokaka te mama panso no ma misu po boyo ko lo bate boy de biso soki papier mouchoir ezali wana boy de biso s'il vous plaît vous pouvez s'abisongo OK ndeko na biso ya mwasi longola pe quand même ma misu parce que boy to kokate nga déjà moto ale la mingi ponga moko vi na ngai prophète Eric na kola na ma misu alors na kokate na mona moto azolela parce que esala nga penza vraiment malamu te lorsque moto aza choqué na ba problème et ça la kabongo biso mususu tokola maya misu biso to lingaka su vite vie passe les kaka mingi na vie to luka pe mingi peto mi boma mais nzoka ezaki na eloko malamu nzamba bomba ki pour que le to comme malgré to koma vraiment yango vraiment wana boy de biso moi rapidement pour que ndeko na biso ya mwasi vraiment maya misu ko sala ngai pasi kwa na okoka ko supporter vraiment maya misu na été bosunga biso pena. OK. Merci beaucoup. Merci. Merci vraiment. Maman. Bonsoir maman Misu, bongoto koba. Bonsoir maman. Maman, comment on a? Comment on a Béliana papa? Maman Béliana. OK, tu vas prier, tu sens maintenant noir. Nzamba makoki na nyoso, to peso merci que tu déroulement ya notre émission na maboko na yo. Cher Saint-Esprit, ça la mettre absolu na émission lelo na comment na Yesu Christ si par la foi de Tolobi. Amen. Amen. OK. Papa, merci beaucoup pour la parole. Nana chouette. Ça fait que maman bêta. Et puis que ma boisson n'y peut pas. Mais à la solution. Et puis pour avoir conseil Nabino. Je sais très bien que la mission Nabino, mon conseil à Batou. Mais puis qu'il a conçu ta part, nangai on a awa. Mais mouvement la famille nangai biki na awa. Et ma kambaso n'y peut pas. Mais là na choité papa bosunga ngai. Naza mosalibala papa. Mosalibala. Nebite makambo ngano vivre na libala. So batu nyonso ba 25 ans 6 ans ba vivaka onga belana na vivre. Je sais pas. Ba besoin ya mwasi et pas mobali. Ezaka kolia te, ezaka kombela te papa. Nasali inane 6 mois na libala na ngai. 3 mois kande nazali bien na libala. Onyo se tikali olela ya bapasi.
ya ba souffrance naliaka na ngai naomela mobali na ngai asala place ya bien. Mais papa nana kimia te nde na boye mobali na ngai asimba ngai te atusha ngai te. Basentiment bafemme mariée bazala nango na mbeto vers mibali na bango nga beliana nde na boye nayebi yango te. Mobali na nga donc natikala mpe koremarke na pela mabe te. Papa tu peux imaginer mobali na nga azonga na ndako 16h so 17h obenga nga chérie naza na transport embouteillage ni tete sa aya ndako 16h mais asimbaka ngai te. Mobali na ngai na asimbanga te nde ezala mobali auti mosala asimba mwasi na ye tokota na chambre na butu omwana alamuki na otala ye so nalamusi ye boye alaka toujours fatigué azalaka kaka mambo mosala on va arranger je ne sais pas toko arranger eti mokolo nini parce que naza mwasi il faut mpe na bota famille baozela bayamba bakoko. Je ne sais pas, mutu na nga nakomi troublé. Tu peux imaginer, ma émission na bino le kaka partout. Mais là c'est décidé d'ailleurs papa na ngai. Et ça que juste pour la solution. S'il vous plaît papa. Bosunga ngai. Bosunga ngai s'il vous plaît. Donc mutu na nga vraiment troublé. Nazo ebate na mito la sala nini no ebate na sala nini libala de to bala ezalaki lelo lobi to produire mambo malamu to bota bana pe bakola bapesa biso bakoko. Alors ngai non qu'il est 2 ans bala simba ngai te no bota mko nini bakamana nga to bala na bango boyo tala nga na bana. So bautu na ngai no naza bien papa o santé na ngai te nazala boete mais naliaka même suki na ngai ko remarquer parce que na vivaka so mutaye na ndako na nga on dit matin ba eta nga naza na ngo même ndi na ye pa na bino boye na soni. Alors pas c'est kaki nga papa et le meminga awa parce que na comprendre que naluki mobali na nga na mabe mo boye ko sala peut-être nga na ki na famille pour que na pesa rapport na zuite et on nga mona na nga komi funda papa na papa sa kozanga ba sentiment ba posa nzoto. C'est jour moko na okiende wenze na sali pe wenze bien na retour na nga nakutana la fille mon arrêt on a payé la transport ezali moi passi tout déjà vers 16h transport ezali un peu passi to tele mibiso mibale on a payé tunanga ma chérie uti onde ina uti nanga wenzi et camion ye to matinga na ye to komi na kati ya taxi wana to matena ye nga na komi na arrêt nanga na kita yepe akiti ala ndinga tonti excusez et modèle ou bien otongaka ou bien ndinga sinon madame na tongaka abinanga utongi ngo kitoko na kanga photo abino ngai en tout cas na linga ba biloko na to kanga photo monde DGB ba papa bakotanga na ba TikTok na eloko mo oyebite donc na boya ki vraiment nanzo kindala dinga non s'il te plaît na za manifestation moko samedi et singa vraiment na lataka boende yo lati nga abino pas de problème ngala tonga kana pesi adresse ndaku ya quand même na ndaku comme ça na za pe na belève na ngai wana okuta na bango bosolo oh si moi ou pesa même numéro na yo comme ça to et mandi to bon son na téléphone dans un client et va cop na ngai na sala ambi dans une pesa numéro bye bye na kinanga papa na ndepe to koma ko solo la ayaki pe na ndaku donc to koma ki pe bien na tongeli elamba nyonso pe leke na ngo bien
Mais la fille en question, na meke pe ko betela ba masolo a vie nanga parce que elle a té même souci à vie nanga na comme ko betela na batanga ndo ya na ndako. No betela ba histoire na okuta na ngo pe pe senga za femme mariée. Nding a meke ko pesa ngapi ba conseil, a comme ko même na ba église ba olandela ba peut-être des amis pepa ba famille to bimi nango papa. Ba famille lelo so muto abali, bo lingelo libala malamu te parce que la famille na biso nga ko mandem na libala malamu. Peut-être que ils ont ma famille, la fille en question comme maman à l'église. Et papa si bitima la comprenait les sauter. Donc si kundi na vandi na mi ebate. Les amis on desalinga belela pour le combattre à niveau wana. Papa s'il vous plaît, bosunga ngai. So botiki ngali bala la ngai kufa na ozonga la carte dans loba nini. To comme ko bimana la fille en question. Parce que les sentiments pour s'en sortir matin tellement donc comme la fille wana donc na se retrouver qui vraiment alors ça nyonso on a de luka pas mobile na ngai donc na comprendre que vraiment que à ça même na souci na ngai surtout tali même na bolingo azo pesa nyonso na kozo pas mobile au salango même OK tika na ba salon sona na besoin loko moko mona asali lingango. Oh non, c'est un mobile, on a peut-être attendre d'abord, mais si on a bêté les cas solo, directement sali en donc, on a compris que à côté vraiment la baie on a dans le cabolingo zala panangai et to meka qui ko évoluer ka bongo na bolingo wana. Ali pa yo sa moi déplacement yo la kangano aki Brazzaville ba aki ko zo bloc on est moko asala ka yipa za livraire atika ba bloc ba sac akome ko elanga ba sac ba mapapa. Donc, il est pas qui à Brazzaville. Et il y a 2 semaines. Puis qu'il y a un message de bolingo papa non kokati. Non kokati ko banda sans relation mo pembe nanga non kokati. Na meki sukozonga pa mobile nanga na betile no chéri. Ya quoi to bongisa papa. Nazo sambela problème ngo eza nini to bongisa papa. Eloko te non chéri, tout va bien. Azo pesa nga mona sona ebisi bonga pesa nga même mbongo nyos ba cadeau tout la zo salango. Mais non kokate ndiye ki arrivé les gens mususuka na ba réunion na biso tozala na mpe na yozwa la fille moko na proposé pe to komi ko bimana ye la fille ngoya na ndako conseil nga misala nga na komi lokola mobali pa komi mwasi na komi bimana la fille en question et ko arrivé la fille ngo les gens musuka lobi na nga na olala nga sinon molala ezate tala boy non te nga na olala boy na c'est même 18 € que pour mobile nga abenga nga de ki no ya moi retard 19h 20h na ko ya na biki yo ke no 18h et papa kana salon boye donc bolingo eleka ki tellement na uto sokola na kokiti na moni mona on pa vandi na juna kangi to bandika ko embrasser to samo bani mobile na ebe ko ya 20h si bitima mobile na nga koti na ndako kokota kuti biso vraiment ni likola kiti na chambre pété likola kiti na kanga pe porte te parce que na ebe ki ya na 20h ya era na te sentiment papa ko comprendre nga sentiment mona bombe ngo tamulai et namoni mutu mona komo partager na epé akeso akomo sika nanga donc nazale na choité esengeka na memango bongo na ebe pété ke bokanga donc na mi condamner la nga na ebi ke na tort na ebi ke na tort na mi condamner papa eloko esanga quand même pas si de na banza komona ka mobalanga monenga bongo komona mobalanga monenga papa. Nazele mbala nga bengana na nga parce que nga mon na psy chéri non na kan sebio na non chéri t'inquiète ko bimati nga bima chéri na kende na ngepa na biso na sali o mabe chéri na kende non bébé na linga ki obolingo za pour les meilleurs et pour les pires comment tandis que nga na sali o mabe o ezaki nga na de ko linga na kanga ngo epa na yo na mona ngo epa na yo na monité chéri na sali o ba tester na so téléphone na on simba na luka to e moela mona ndeni nakoka mwana mabe pour que ngana kende chéri ko kende ti to lingana pour les meilleurs et pour les pires papa na ebité bobo mekolo ko sunganga mobile nga aboyi na bimana ndaku te donc ndina zabwe na kimi ko kima des jours yango azo ilanga ba cadeau to zane bien a changer le même téléphone ayilinga téléphone à sika na ebité zo préparer bon mangai papa peut-être linga pour mangai na s'il vous plaît papa sunganga on coupe papa. Maman, merci beaucoup. Maman, j'en ai pas comprendre, pardon. S'il vous plaît, madame. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Je place son panda. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. J'en ma casse, s'il vous plaît. Oh, ça terrible. Maman. Papa. Dis-la, s'il vous plaît. Nani, aux anons kimia. Moni makambo lo bio yo.
malgré osalaki mabe mais mobali na yo quand même alingi yo kaka malgré ça nde ozobanga ok sikoyo la fille oyo bozalaki na ye ya liboso wana la fille wana banda pakende Brazzaville ndeti mikolo nyonso nabengi nimero moko ezoleka mo eleka te nde donc na viki nga mo pe na mesane na nga na kopa ngo nalingi sukolandela ete parce que nga pe na mesane na nga ata nalingi pe mutu pa olinga na ngai yango na tokomeka kosola na ba téléphone ba appel vidéo comme ça mbali kwa alandela nga pe uzawa uzosala nini donc c'est un peu ça papa mutu nde na mutu ezosala te mutu esa te papa za solution mutu esala te merci ba ndeko je crois boyoki li solo ndeko ya mwasi amemeli biso oyo eza ko se passer likolo ya bomo ina ina peut-être question na rotuna parce que elle a tout relaté il y a pas quelque chose à rotuna soka sala ki le kambango parce que mobali na ye banda babala na ye une année et 6 mois 3 mois malamu une année 3 mois et combien mabé mobali ni soko simba été bani ko luka ye moko mi luka ba solution ya vie na ye ay ko tomber na erreur to tomber par là le talango na mis moko spirituel et puis total na mis moko physique te ba elo oni eza ko se passer dans les kambu likolo ya vie à notre ma sœur puis likolo à notre frère et nous avons deux numéros premier numéro a biso ils a numéro pour mamusumo alo bazate abe azana besoin il y a la fille à côté de la vie on a dit que alingi sous libala na te ba s'arrêter a boina alingité donc la première fille alingité la deuxième aussi a essayé mbane par le mbane na a libéré abu mané libala a son pas na bon parce que a kokate ko vu parce que yé moi ça ko se faire pour l'année que elle a mal fait ton sport publicité pessima tozon. Allô? Allô, Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Alors na oki bien te. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama zongi genite. Maman zo dia 3 fois. Tongo medi popo. Deko nanga elo musu se pelisanga. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant zo kata na. Soki esalika manœuvre pano ya litan bana lumière 24 heures sur 24 heures et puis connexion internet et vanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge docteur Mbango aza na kati. Tu sais pourquoi homme de veillard Misunga eza na kati ya clinique Misunga de so futi Mbango nazo regretter te awa tu bien na ezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi emonani penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard Misunga. Emonani na misu te. Emonani bamboko na zofinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard Misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit Misunga. Babe. Olingo nanga ya Yesu. Olingo nanga ya Yesu. Ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana mutu. Baluka yo na ba jeune prière bakutana na yo
merci bande balandi toto na sport publicitaire kolo asunga biso na makambo yo pe na makambo toyoki et pas un autre sœur mais elo esali biso bien vu que tolingaka kopesa to solution ndeko oyo mwasi babanani vi wana kilisi bien wana Dieu nous a fait grâce mais on est leki yayebi ka aza na Brazzaville te aza déjà na Kinshasa tobengi ye ndeko ngo mpe mwasi akomi mama aza na Brazzaville te aza ene awa na Kinshasa tobengi akomi vie makambo elekaki oyo moyeba kati ezaki so te aza ene ya Kinshasa donc ntango azobima nde makambo esalemaki oyo biso nyonso toyebi oyo ezoleka na mboka na biso tobengi ye aza déjà aza na réception ozali na besoin oyebisa ye ke olingi so vi o te papa natiki aye moko oyo oyoka ngo bato nyonso bayoka ye natiki na ngai. Merci beaucoup maman mais okena ndenge ya kimia toyebi ke nzambe okangola parce que c'est l'envoûtement eza envoûtement nzambe okangola yo bokotela biso ndeko wana mwasi rapidement bokotela biso ye soki sa oui asa déjà akomi basali biso si na komi bokotela biso ye ok bonjour ça va ça mbote maman na bengo maman ah ok merci beaucoup oh maman maman yo moko moni bato ke maman ko simba ndeko mwasi mais mwasi na ngai na mona jelela même ça mwasi na yo maman pardon mwasi na yo te madame na mwasi na yo te pardon na lingi te na mwasi na yo te zo pesa ovanda pardon maman est-ce que zo mambo lo bana otam to lo batonde maman Jogo o meli tonde maman na lingi te toza liboso mutu pardon toza liboso pasteur on mérite respect nazotuna nga na muninga na mwasi oza no bacamarade oza muninga na nga mwasi courage on ne peut pas répondre na bon maman nayebi soki Jogo soki mama ngape makambo oyo ekutaka kaka ngai babiloko oyo siko yo lingi komoni baloba na yo komono nani komoni madame Solange. Elle s'appelle Solange. Aza mwana mwasi lokola nga. Vanda. Maman. Sentiment ba tutonde. Je zela na. O momi nanga. Ata chéri nanga pe abachete mwasi nanga. O mokilebi. Ah mokilebi. Mwasi nanga kumaza mwasi wabata mtedo na kindane partout. Na kuti eta sana ngona mona clair. Na tourner mais elle nga ga fait nga deva ba non comprendre au perdre mes mots tonde. Parce que comment quand même Solange. Comment Jogo? D'accord. Jogo, je vais place au Fanda. Fanda kuna. Na okokande te ko loba sikoyo po place na koma na suka yango na okoloba te. Est-ce que vous permettre ngana bengo atene fikata Solange ya pamba? Bengande na ebiso aussi. Ok, non benga na chama dame on a te bénéfice ata komba pamba Solange. Benga kombo la peso benga Jogo c'est tout. Obenga Solange comment? Comment na Solange te? Comment na Jogo? Obeta bale na équipe ni. Papa. Ne a proposé nga ba question tonde. Bon. Oyo lobi wana yango na oloba. Je crois na mon côté directement le bi pona mambuso qui a aza mwasi na yo. Mwasi no reconnu mokile yebi okenda obale pa na bango na yebite. Na balete mesa papa na mwasi na ete aza mwana mwasi na ete ana mabele ana nyonso mwasi aza na ngo papa. Neti suko comprendre madame yoka kanga ba balé kanyi sona de place fandouane. Do bela ba respect so pesa. Hein? Non, comprends bo ba vani aba pa Dieu no tonde. Yo como budenga deva bat. Yo. Na façon za la vme pa na yo budenga deva bat. Madame yo kangai. Na pexo ko tulobe nga madame. Kangai. Nande kono mwasi. Keba.
Mbile était là partout. Pas si on a un monde, on sait qu'il y a une femme mariée. Tu n'es pas là, à cause de toi. Hein? Nous sommes bébé à cause de toi. Na lingi ba problème té. Moninga na yo relation de sukawa. Oluka ngati, ko benga ngati. Mon numéro nanga. Ifasango. Encouragé. Bon sana komba belena na munoko na yo. Et là bengeli yo aya ngwana. Pour monde entier, na bengi yo awa po mokili tango e mona yo menacinga ba kanga yo. Parce que ngana ya pour que batu nyoso ba yeba, o ba yeba ngana yo. Ba yeba ngana bébé, oh bébé, yo ta ce que ngana to kabon. Quoi? Au bout de l'impact, tu sala pour notre carbone. Eh, tu carbonate. L'impact, ni tu sala. Tu carbonate. Donc, tu as besoin d'un blague qui est ça ne va blague. Ah, ma chérie. Manzel. Papa, frère, mon mina, n'a pas blague qui est. On sait, ça va pas jamais soulage. On sait, ça va pas gérer. On est ce qui était. A toi, ma toi qui était. A toi qui va manger un essayo wapi. Au long, à toi, ça a un des. On est ce qui était. Papa, moi, c'est un bandel, on a lobby. Solange. Tu mets là makila to ka bana baki. Musani ni? Mela na makila. Ngana mela makila na yo. Ngana mela makila na yo na butu mela. Nzambe na ngana mela makila na yo. Yesue papa, bando solo bana na yebi yango ti. O ngana yebi ke ka relation ngana betela ki wana na linya ngonde ti. Yo na pesi déjà. Oui. Na beteli ke yo na bandenge ka oyo zawa na ndingo za boye, mais en réalité ngana yebi ko moi si eza cop to sala ke simbite tika na lingite pardon madame tika vina nga kimia mais wana yo to lobi pona nga na ebike nga to kala ko kabona te oza ya nga wana eske okete ato matso kiti oke pa te et si ko za donc wana eske okimela nga te po partout ko tena odusola o comprendre wana eske okota te mama bele na yo fana no kimia oyo lobi wana yona otunaka question pona okoloba na nga te oyeba te ki ya sa femme mariée. Bon, et t'as non, c'est la question à tourner. Yo yeba qui te qui a sa femme mariée. Bon, à expliquer mal. Expliquer yo. Au côté à peine anda au bon appel photo mobile na yema ramioso. Ambandana ngati. Ambandana yo. Même bandana yo, même bandana gagné parce que bandana ya bali a fan tsena katanda mais yo zo yiba. Ya rifa kana ngo. Ah bon. Au cas où me le paie crédit ngana bipé à rappeler nga ya maman mki. Et kenda bongo. Père. Oh là là, toi. Je comment on est en vitesse. Je peux pas passer par mon bonnet et bon en tant que polingo na bani. Na niveau na lova et donc abimi simbo oyo pesa pesinga. Do ekenda na bon. On comprend. OK na église. Église ne mte mala. Mais abetia ke bando ke église. Oui, so mte melinga na kenda na bando ke pena. Bande po te ya c'est la répatance ou fuka mi posingi penza malimbisa yo na mabe. Na seni. Yo za na mabe mo na usaliza te. Ya mama mukili mabe netini na bomi mututa. Yo monga makila. Je crois que na 4 chemins te. Madame alobi ke azana besoin bino bali na ye. Bala o ya bino bali na ye. Na be on libala te, na be ngango kibondo ki bino mi bali na osala na ye. A lingi Bondo ki papa nto pumbwaka. Yo, déjà na pumi sana buto. To na fino da kingo, to la linga no bona fino kingo na buto. Madame Solange, to zali bosa mosala nzambe. Yeba manière nini oloba. To ya pona conseil c'est tout. To ya po to ebandeni bakokabula biso. Sinde ngolo bebele bele wana etali kate. Na nyoso oyo oloba ko ngala oloba ko benga ngate c'est tout. Bipola ngana ebike to osa ya ngai. Zambalo. To sine da contrat. Donc yo quand tu mets to melana na zaki ba aventure. L'impact que to sala wana. Na mena makila no te. Bela ba dépense na sala pona. Yo so na skoken. De babilo nyo na sala pona na façonner na bimiso pe moi skatina. Yo bubale so na bito na ko bengene sinanye. Apesa oni. Akokisa ba besoin nga bando ko ikisa. Bon, maman, je crois babilongo bozo ke de gauche à droite. Pona yo décision na sous les années pa pona nga ye pa na yo ko ebisoki. Amemio awa alobi alingi na yesusute. Utika vi na ekimia alingi suvi wana te. Abono ke li felo na ebite yo scopo na yo tolobi nini parce que même si nous baina bo vivre na encourager ngote mais quand même yaza na ndako ya mobali yo za pa na yo usala makam na yo na nini na yo te mobali osala na yo comme ça moi c'est-à-dire même soit des fois qui femme mariée ngo o lo baila ke peut-être soit au vivre à peine na bato mususu lokola yeto ndengeni na boko na vie na yo
Pour na okota ngo pété. Au côté déjà, tant qu'on va nous proposer ma question, ça veut dire au côté. Limbi sanga kasi. Ba propos ya lobi pona yo. Alingi te bino mbale bo continuer na ebo kata na bongo. Vieux. Au moins au bolingo mususu, tu vas linga te pour basuka nzira. On comprend. Au moins on est to linga na yi. To sina contrat que tu peux suka relation nzira. Aïe maman est tout ça là. Ndazana, te mani comme le belay. Aïe impact. Ba maman est tout ça là ma casse. Et tu ko carbonaté. Donc ndazana ne bolingo style la te. To za chili fobo. On comprend. Ana bolingo na mtema ndazanga plana bolingo. Ne tenga ndana zanga libi ngai non, tu m'as carboné ça te. C'est un peu ça. Maman. Soki jogo, soki nani na ipte dans le banini. Pourquoi bolingaka ko sala makambo nzamba sali obongo tengo koma bongo? Ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. Bien sûr. Hein? Est-ce que d'abord que nzamba lingio? Somo na vie muta osa mabe, ba okanga ete. Aza exposé te mutana ke lifelo. Mais ce moni muto sa mabe nzamba exposé c'est que nzamba na besoin de repentance na pour que nzamba na besoin amen à sauver. Next mabe ni na sali. Okotina na zo bunda, na zo iba, na bomi muto na simi machete, je ne sais pas mabe ni na sali. Mais makambo ndeko ya zoloba, ndeko mosa zoloba. Bon makambo ngomona ke pa na ngani tonde. Oyebiti ke na mukile kuma na ngobongo. Et comment on est ni on a que ngana ebité me ga expliquer comment. Ya ba qualité vie. Eza tena bana ko betoli solo tala beauté vie. Problème c'est faut timbati. Donc pour na yo décision ezalki o tiko kabona na été. Ce qu'on y est pas obiki ya ligne peut sauter. Ce qu'on de quelle manière maintenant beaucoup tiko vivre. Maman, je crois yo ki abiki yo na mo boka bona ezate. Papa, o ngana yebi na mitoki aza sœur nanga. Surtout kabona na relation ya bolingo tozele na ngana de ko ibati zele ko kwa mvutima moko bwina nebe tisule kindoka botata to ya bon maman de lata kinga donc nazongi déjà nga beliana. Tu sais quoi Solange? Ngai na ndenge nazongi nga. To tikolo za mosta mbalti. Okosi. OK. Oza sœur na nga to solo la. Soko yo to se blamba pa na nga pas de problème. Nga tika ko to se blamba pa na yo ezaki po na profil. On comprend. C'est que pour na sauver pour la normalité. Tu n'as pas de église wana. Et ça pour na impacter manao. Ce qu'on a no poto kabano, il faut to sala impact on a to sala. Ndo zana ko sa sentiment ni so batute. O lo ba ke tenga ni to kabano c'est là. Ozo bossa no sur les cas. Na makabo yebi sanga pour na mobile. Nazala ki envoûté zaki relation et l'équipe. O de liga mbano aza mobile. Eleki. Na mbeto kale lo te donc. Oh. Oh yeah ça te met. Abi mbane donc omonde moi ça zakana mobali ba se sentir que oui na vraiment mobali ndao aneka mobali pantalon na chemise esili bilenga ko epana nga ba sentiment banini mamnyonso amona suti na vana mbane delgue mbane ya ton sko le lingolo bana miso bato o delgue nga pesi na obunga rumba Et ma msuna mona mboko Congo un mois de fait c'est que ça ngai je crois papa a commis donc papa a commis et nabi papa non papa kaka papa biso natangi kombo non papa abinote OK nabi ga papa et nabi papa a commis beaucoup tselangai papa na commis rapidement comme c'est notre conseiller a me rappelle ça mon conseil il y a bien robot il a été rotika était bon. Non, là pour ça conseil, moi te conseille pas ça. Bonsoir. Ça va? C'est quoi? Papa, ça va? Oui, ça va bien. Rien. Je ne sais pas, vous m'avez appelé, je ne sais pas, là, hier, à côté de moi, c'est un awa. C'est Solange. C'est pas le problème. Mettez-vous d'abord. Mettez-vous d'abord, papa. Eliane, c'est quoi le problème? Non, papa, j'en ai marre. J'en ai marre. Non, vendre des sous, nanda kuna uti. Quoi? Oui. Chérie, n'a évité.
nga na kwaki biloko no libanda te no vanda na nga na bengani yo pete vanda na nga suna ndaku na oti nazo supporter yo na sala kingai nazo supporter yango okanga je pense que c'est normal non c'est normal te parce que okanga déjà na mabe na sali mabe comment que ko garder mutu o sali mabe o ezaki nga na luka ki mabe o na zongo pa na ona zu yango te yo moninga mabe okutinga na la fille moko toza ko s'embrasser ni to sali so na kiti ozo sala le côté continue toujours ko yena nga ba cadeau je sais pas ozo lingo bomanga na lobi nga moko na limbisi yo bongo na ndimaki yango bongo na limbisi yo bongo problème pour na baki suka biso mibale pourquoi ko bandi ko bimisa ngo tiboye nazo mona ba caméra ba vandi pele na baki da problème ya ngai na yo et simba souti Gina écoute-moi moninga belela so na comme place on a commis lelo à cause de toi. Ngabila na pensa même pas na vie na nga qui moi si na mobile pe basi moi si pe basimba na ka un jour. C'est à cause de toi Gina. J'étais déjà pardonné. Non. Papa nani. Je crois là que un peu moi si à s'exprimer pas na yo. Seigneur. C'est à cause de toi. Parce que yo ne mutoza base ya nyonso oyo komi même na ndaku na nga. Ezaka yo. Tato bala nano na miso bato. Oloba oyo comme ko sala nga na ndaku no ba tene expliquer on ndenge nini. Il en est 6 mois et 3 mois quand nga na trouva bonheur et pas na yo. Yo c'est tika les ba malheur non, kolobati. Mais pourquoi kolobati? Tu sais quoi? C'est simple. La message est déjà na bolingo qui na lo bango ndeni basi na basi ndito komaki basi na basi na mesana ki déjà tindingo yako kanga bongo na bandana mona bati oluka kisope mona ana na kimisie akende musika peut-être pour na trouble na nga moko mais mutu na bandana ya relation o la kisinga ki moi si na moi pe basala ka boy o ameka ki ko consoler nga na tanyo so panda na lo bata panda ba 8 mois o ya consoler nga vraiment. Et moi si bazalaka na eboye ba memaki eboye ba yela ki ba cadeau na bolingo na mbeto bavana na moi si boye c'est elle Madame Solange c'est elle il est ameki quand même quand on va sourire pour pas pour ngata matama boye c'est à cause de elle Solange oui o moni okuta ngango oyo kanisa ko futa ngai Solange yango non Madame Solange tu sais quoi les messieurs en question c'est lui oyo ya kokuta na ba photo na ba mire na ndaku na ngai ezayi ya quoi chérie donc là au monde a été na ndaku na ngai 2 fois 3 fois ya aya na ndaku na ngai aya kokuta ka ba photo na mire et tonde okipe na photo na l'église bazo sambela na boyeboye banti je ne sais pas na l'esprit déjà Solange oh foutinga yango mais papa Gina qu'est-ce qu'il y a avec toi Solange tu as foutu il y a quoi au juste est-ce qu'il y a quelque chose là oh ezali ya ko bomana tu as éblouti ça là la vie yo ngomba na ngombe kutana tenga mutuna mutu bakutana ondima te kenjo ngala to koma boy napsa ke no fanje contre napsa no tiko pamba te Gina Jésus o détruire mon bolenge baby si bolenge na ngai a baby ça toi baby c'est a baby ça bolenge na nga à sa témoin à sa présent Jésus Christ s'il vous plaît monsieur non papa non s'il vous plaît peut-être même soit des fois toujours quoi accuser papa omoninga les émotions c'est-à-dire yo servir tanga nako beto bible o kangamba doba ndoki escroc bible aventure papa le vie nanga na mi benga na Solange na mi kota na vie préfet nanga le so vie nanga ko bi malheureux bon à cause ça mbayo tata o ndoki o jolongo ndaka mo mti
Papa, bah, ne faut-il pas biso. C'est le passé. Oui, papa. C'est le passé. Non, non, non. C'est important. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, maman. Papa, s'il vous plaît. Toyoka, s'il vous plaît, papa. Loba non, maman. Papa. Le vin ngai. Andima na baby sango. Pas un document. Aba ne faut-il pas biso. À l'époque, nous avons qui moi amitié. La Bible balité. Les belles et puis la télé vraiment ça qui monte. Mais ta baby ça qui bolenge na qui bo seka na nga. Za ndoko. Aba des fois bando linga makasi so uti musala aso lenga ba jouer ba bilo mabongo. Et mon akina ndako na ye no ta TV no sakana mama ibi ki no nezaka mona na ka tolpo to bolinga parce que ba to bando linga nga 30. So na coach kuna ndako na bando ko tsaba misapi bando sa ba bilo ko mobo. Oui. Non, le banc clair. Et avec le temps, tu n'dengue, avec beaucoup de sang, moi, c'est vrai. La ganga, à Kanye, mon oncle, biscuit, qu'on gagne, tu n'as plus ça, on va. Non, son le bureau. On peut se bacadi. Non, fin de qui. Alinga ba popi parce que alinga ba popi makasa alinga ba popi tanga salingi loko ana na lobité na garder tanga salon ça dit tanga diverger oui tanga diverger ngai donc makile bi madkana e je sais pas sur le mola grande bébé a bébé sanga gré beba après avoir makambona asokolinga maya melisinga kisi na bisinga s'il te plaît le bébé pas mutote. Papa, non, s'il vous plaît. Avec les tailles, non, biso. Papa, vous exposez le problème est que tous nos piste la solution. Yo kano mutotina suka toyeba, s'il vous plaît. Piste la solution. Parce que finalement, une année 6 mois. Mais 3 mois, pas à se sentir qui m'obéit. Une année 3 mois. Et l'autre est athée. Oh papa. S'il vous plaît. Aïlanga popi, ezaki maman anniversaire na ngai. Aïlanga popi amnene. Akosi ba parents na comme cadeau anniversaire souhaité. Mais ezaki pas nako ko dévier ba biloko oya salanga poke. Na sala makanisa le papa parents na ngata na garder secret. Parce que chaque jour chaque mon salaire to supermarché ba biloko maman solo je ça puis aïlinga. Maman biso pas trouver un cas normal. Mais déjà à bébé c'est déjà vu na. Donc mais peu bon message. Avec les parents na ba ko yeba tra pana ba yebi ba mener vie dire ba kangisa ye vu que na komeda ko lingi makasi na bisi ba parents na ngai suboza na posa vie na ngai ko kangisa ye mais suboza que na peut être vie na nga botika ye non aux ben pe mombango zwa malembe parce que vous êtes émotionné so ba na besoin vie na yo ba kangisa été so ba besoin yo kufa likola bolingo. Bakangai. C'est ça, non? Elle était déjà majeure, déjà. Non, toi, bien. Papa, je dis non. Loba no. On est dans ça. Papa, on a pas luxakaye. Les leçons sont dans ça boy. Ils apprennent quand ils na garder. Qui bakangai été. Bakangai te fait que papa tel bolingo na ngai, maman, moi que ba perdre nga ezate. Batika. A promettre maman na ngai, a kobala ngai. Après c'est papa maman parce que famille vandaka au balanga tape fayo ki bongo akiti mutem et avec l'état écolonga na lupango na biso avec chanda côté avec des menaces tina longa na lupango na bino boyebi menace à grand frère na yo yebi est-ce que vous bespina comment nango tabi kana panzo mutu place au fendwan s'il vous plaît tam sunde na lo banesengo katina nesengo mo bondi na lo babo. Yo so vu na le baby. Tinde na kobe na baby si vu na ngai. Nazaka na soma mbaya na nzela na ngate. Na boya via mibali. Ndio wo mona balongisa nga deuxième. Makamna lo bana ko seta za present. Tanga salinge loko na longisa nga deuxième alongo pa biso akenyi. To mona na shoote. Place à Zwanda kuna yeba na ngate na benga limano aleka. Te me vi ke do bato. Non, ça toujours comme recherche. À tout cas, je suis qui m'a bon amité, man, pour quand même pas. Son avant dit bon, non, moi, je suis quitté. N'aime tu n'as pourquoi je n'ai bébé. Comment qu'on les a dit?
Na kondaka. Na yo récupérer ça ba courage. Amonaka yesu te bona botina kotuna ba recherche tine kozwa. Fiki na seka na kanda na mtima na lobaki ngana tika vini pamba te. Ifuna na vanche sur yena sele loko moboy na poso yo kisanga abebisa vini ngifunga pena bebisa vini. Mais il faut faire ça si Kanga banga na yo. Pas quand même Solange. Nabi kanga banga na yo. Papa tous à la juste quand même moi bateau moi na Papa China. Ngane moi l'intéressé. Papa j'ai pas taille mon aussi tous les tous à la juste. Oui. Ça m'a fait na boité mais c'est la cassette. Moi na bateau na makampo. C'est la cassette papa. Solange. No banane. Solange. Kanisa. Kanisa. Bon dogi ngana kasa bola munayo. Tala papa ndo. Papa China. S'il vous plaît. Toi yo canon maman. Maman. Non s'il vous plaît. China. Wali boma. Apparemment Pedro mais moi tende ngana kasa bola munayo. Ye moi la batunga moi la nzete. Yo ngana prometa ko na vie na yo. O mo la bonheur te. Yo to simbi moi la sike zanga Solange. Na laquelle mabe. Oko bota ka te penzo te na ki kala ko tele mata ko mote. Yo sangana kasa bola munayo. Non. Maman. Madame. Maman. S'il vous plaît. Yo, respect quand même. S'il vous plaît. Nanzoto te. Attention Solange après tout. Ngana to ka boite na ndeni. Moto nzambe etumba yo. Maman. Maman. Zambi. Papa. Nzoka. Maman mibali baba ndoki. Maman Maman. Zambe na kufi. Bo kundanga kaka. Bana bwanda okundanga yi. Maman, aussi ça problème. Zambe. Je sais pas quoi dire maintenant. Zambe. Yongo muta kufaka na yeba yete na vie na OK la fille question yebi ngai ngana tika na yeba yete à cause de toi voilà papa voilà comment t'as dit que yo yebi papa on va dire papa voilà te yebi non to bola yo Nzambe na kufa Nzambe papa na kufa Yesu Nzambe na ngai Papa Gina. Moni conseil mon agopesa. C'est important. Ça peut aussi aider. Je crois que te belé le côté, te belé sala makambo, la ignorance. Pas beaucoup ma pomba pour ça qui mutubo. Toi tu as pris cette fille l'âge de 14 ans. Et vierge. Mais papa, à ce cas-là, peut commettre l'angati, tout les canaux de préparation, mariage, mamounios, on va la vérité. Mais vérité, bon, à ce cas-là, on va dire. Merci, on va les passer dans la métier là pour aux ananas n'ambo. Merci. D'accord. Solange, on a fouta. On a salé pas la police. Tout ça pas tout. Au fouta. Na fouta. C'est vrai. Mais on va na zoyeba. On va yipsanga, ba imposer na ba la Solange mais choix mariage. Par quoi imposer na la ba la Solange té. Mais quand même j'ai payé ils allaient qui le quoi papa kasu ba mungwa ba somisanga ba biloko ebele la futa. Mais ceux qui ont Solange a fouti ngai malheur au léon na zamona ndako na ngai. Ceux qui da Solange. Je suis désolé. Chérie, je vais faire quelque chose. Moi, je vais faire quelque chose. Bien. La ça tire tant que bal na la limbisa kio na oyo ça si je vais débattre mais pardon na mission non conseil na pardon té conseil na pardon té tu es ala kama be olinga ko loba na ngwa avant non batu nyoso ba yeba na bango ngo to société pour ngobomba on va koloba na société pour mutema makasi otikola obetela nga verté mon côté mundo uzana ngandi funa sengo pardon parce que yo okanga kinga na muninga na nga mwasi na ndaku na yo limbisa nga kosala nga mabe tuté muninga ndeno okende boye permettre nga na zoka biloko na nga c'est tout na permettre nga na ofanda suna yo te na bala yo na mwasi na ngai Zamba lola ngai na vana na nga beliana ngai. D'accord. Ma Bélena, zone la place au fanda. Je crois qu'il a manqué. Non, s'il vous plaît, papa. Je crois qu'on a tiré le tambour là-bas.
Moi, en tant que maintenant homme de Dieu, pour expliquer du saut. Maman Béliana. Papa. Bible dit une femme sage bâtit sa maison. S'il vous plaît. Bacha homme te, bacha femme. Et là, l'infidélité. Ce que toi tu as fait, une femme sage, ce n'est pas, c'est d'abord, c'est la prière. Peut-être un zamba qui a même abîmé sa source, il y a acte. Pourquoi mon bali? Azar qui mon bali te. Il y a qui ont la posa na yo. Et même on a des rêves. Où il est là, mon mambo est comme tout le monde. Je crois que Lucas qui a la, tu bien en haut, ou Lucas qui est solution le plus vite. Proverbe, Ésaïe chapitre 30. Vous êtes des rebelles. Vous avez que la makambo sans me consulter. Vous avez que Lucas, un abri en Égypte. Or, abri en Égypte, ils allaient quoi ignomie. Ils ont la honte. Ésaïe chapitre 30. Mouton nyon soit Lucas ka soux. Alors Lucas soux moi quelque part. Soux quand on a ma honte. Oh yo sali. C'est la honte. D'abord bibliquement parlant, d'abord oh sali il y a le roi sodomie. C'est un grand péché entre la femme et la femme. Lévitique après Marambouana. Quel que soit les cas qui, il y a des hommes de Dieu, Bazali. Une femme sage, moi, ça, c'est la boigna. Il y a un moni Jérémie Lobi, au copère d'héritage, l'héritage, c'est quoi? C'est d'abord, c'est les mariages. Papa, n'a pas lieu. Au moni ma bête au salaire, la mouke, il faut te marrer. Dans la vie, Bible Lobi, dans Galates chapitre 6, verset 7, Lobi, ce que l'homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Première chose. La deuxième chose, le col a eu qu'on fait déverger moi la bateau ya moi si. Ah, je sais qui a mouké. Yo, tu as rassuré la famille on a que okoba la yi. La parole, c'est un pouvoir. Aloba. Malobe pambolaka, malobe kandaka, malobe blokaka. Comme toi, tu avais parlé, et moi, on a dit que si tu as kangayote, si tu as kangié, c'est-à-dire que tu es capable de la poser pour kufa pour la boule. Mais il rassurera des choses. Mais pour respecter maloba, on a des impacts maloba. Dès que kangi vient. Là, moni, maman Koti, ma pêcheur qui a 3 mois, pamba là, 1 année et 3 mois, où il est là, qui me bali, c'est à cause de ça. Je crois, makambo yenge komate. Soko arrangea qui en avant. Soko monaki. Non, non, non. Pourquoi yo kene ko accepter nima ki yo ko balaye? Mais on continue toujours au ça. Donc, on sait pas on soit mouton nyosa divergent bon là-bas. Il faut ba futa ka dot parce que na bala été mais ma kile bimana il faut na zwa mongo ya dot. Na futa ngo c'est bibliquement. Au monde makambo yo bima. Yes quoi a venger. A komi koko tatina katanda. Aïe le kola Jean 10 aïe pour na ko détruire le foyer. Merci, pasteur. Je comprends. Ce qui a je comprends très bien. Il y a un monde qui m'a cassé quand on m'a dit que na actuellement moi boy ça parce que moi que ngamo na boy na la mobilité moi c'est ça parce que ngamo na zo fonctionner té. Il y a une facilité à limbisa. On peut commettre mais il peut le roi nzamba kat na non. Je peux plus encore continuer, je préfère na sala. Et là on ressent un rabisso. Maman toi tu dois passer à la délivrance. Papa, ungama na famille na yo. Nous on est là. Tokende inde pas famille ya moi no moi sur ce qui Bélan, ce qui nan, ce qui coach, ce qui nan, ce qui Solange, je sais pas na éviter papa na zo kamona ba. Na éviter ce qui Solange. Tokende to arranger les cambouana dans les naïvi qui a facilité avec l'aide du Saint-Esprit, il vous a facile. Maman na zo pas na yo. Yo zo condamné toujours papa. Moi je n'en disconviens pas.
papa a un erreur ya munene yo posa na erreur ya munene kasi osalaka erreur no d'abord la vie de prière ezate erreur no d'abord c'est ozali na esengo libala mais babi que tolinga pona les meilleurs pour les pires c'est ça les pires quand l'homme a fonctionné on des pires il fallait pas que na makamwana waluka source ya likambo mobile na yo pourquoi et c'est là que tu peux arranger spirituellement biso kata libala batuté et bilo biso kangi mutu na lisumu là et comme condition mobile soit limbisa ye pardonner yango asalaki alimbisa ki yo pour sincère limbisa ye on doit chercher les moyens pour nous arranger likambo yo to kutana ndeko moi si to zo tapa parce qu'il y a blessure intérieure to ba ninga on laver yango ya ko to ba ne to solana na ye to yeba ko passer na ba confession on va prier parce que au choka qui a ma depuis ba parents na ye to la ka bongo bala ko sali yango te je crois tout ça là ya mwana pour na mi balé je crois surtout si awa to zo tabu so ya ko solola awa yo na moni ofukami sengi pardon Maman Solange kokanga biloko na okende. Maman Beliana limbisa peut-être que ça le passe. Neni papa maman nani. Maman Beliana kokanga biloko na yote okende. Et vous appelez ma réclamation pas famille. Famille peut à défaut kenda qui libala mes familles réclamer aux ongana noir. Yo peut-être yo peut makambo salaki. Donc il y a des choses autres aux attaques pour prier. Total la liste en collé lo ninza mangal blabiso et puis te bien to pesa no solution. Bandeko. Nzamba lo la pambola biso. To suki ao. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Omoni tant maman a piqué crise. Allô na oki bien te. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Ko tali mama. O mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais les so moni mama, mama zongi génite. Mama zolia 3 fois. Tongo medi popo. Deko nanga elo musu se pelisanga. Misunga homme de veillard. Webi ke bana courant zo kata na ti. So que ça manœuvre pano ya li temps. Bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard Misunga ezana kati clinique Misunga. Donc so futi Mbango on a regretté. Ah vous tout bien na wazali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard Misunga. Emoneli na misute. Emonani bamboko na finda ya pampa mana c'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard Misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si kaya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme na komi li petit Misunga. Babe. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo,